Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Nous a déterminé à Kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance est qui sous-soute. Mwana musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est dit Umeya Kabila. Ce qui le 23, élection ezalité le 24, tout sengi indépendance à biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Yangonde, Batu Aseni va proposer qui est à la première dimanche après le 23. Et là, quand on conseille le peuple nabiso, ba jeunesse, ba étudiant, mbeba ezali, mais tokoko tumbamboka te, ikolo ya mbeba wana. Parce que lelo, ce qui mou boulot est côté na boka, bato yo baza na volonté à élection te, bako profiter na prétexte wana. Pote élection oyo commission na biso électoral bazwa lisusu raison ya ko reporter ba élection wana. 7 jours eza mingi te. Bozala na patience. Maman, papa, mwana, ndeko étudiant, tout citoyen congolais. Bozala na patience. Pote tobate l'école na biso. Topé sa raison mon côté. Pendant les 7 jours, toza la kimia. Pote 7 jours eza lobby. Tokende na élection wana na mayele nyonso na bomoto nyonso pote toya ko sauver mboka na biso. Mabele na biso. Soki lelo bolobi ke totomboka tokende le 23 pour kokende ko voter à partir du moment ba oyo baza ko organiser ba élection basi balobi na bino et koza na prétexte ya mubule kota na mboka et bakoloba ba machine wana eza lisusu te parce que mubule koti et à ce moment là même les 30 élections ekozala te. Sa chance ya suka pote tokende ti le 30 ya mwaoli nyonso bozala tenter na ba démo ya ba prophète de malheur te parce que tokoya kobebisa nyonso tokoma na date wana élection ekoza tosengi gouvernement na bato ya seni décision oyo ezali tiré na accord au biso nyonso to signaki notamment na chapitre ya minei na point ya minei ya accord pona kosenga communauté internationale ba aider biso esika ba difficulté ezali lokola mbola matadi ya ekolo na biso bango moko basali presque nyonso 2% oyo etikali ekozala mabe te soki tosengi na bapaya oyo ya MONUSCO mpo baede biso mpo te le 30 tokokisa mokano lokola président aseni auti koloba mpo topesa chance na boka na biso mutu nyonso ayebi ke toza na badifficulté ebele. Et ce n'est pas facile il y a qu'organiser ba élection seul par le gouvernement na période où biso tozali yango nde tosenga bato ya MONUSCO bapesa biso maboko oyo ya misato oyo etali campagne électorale tosengi pe na bato ya seni ba examiner mesure wana parce que mibeko ya
élection na loi na bango eza koloba que campagne il faut etelema 2 jours 48 heures avant tokota na baponami. Du fait que tu prolongé till le 30 pour te électeur na bango ba bossa na ba numéro na bango te topé sa chance na ba candidat nyoso ba kende ti vendredi prochain ndenge loi eza koloba mais bato nyoso basala nyoso na ko respecter loi ya mboka to occasionner eloko ya mabe te parce que eloko ya mabe soki ekoti na kati tokoya ko occasionner ba raison mususu o ba élection ekokozala lisusu décalé yango nde tosengi na bandinga na biso bandeko na biso ya seni ba examiner requête wana pona kopesa chance na kimia na kati ekolo. Merci bana mboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Nous a déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisa ke Kabila alingi te baélection esalama. Umeya Kabila, S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Président Umeya Kabila. Soki le 23, élection ezalité le 24, tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.